Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour son amour envers nous. Nzambe oyo azobatela biso, Nzambe oyo azosala biso grâce. Butu na moi, Nzambe oyo azosunga biso na ba situation nyonso oyo ezokomela biso ya mabe to ya malamu. Bolingo na ye eza toujours wana pona kosala biso to surmonter ba tentation, to surmonter ba difficulté oyo nyonso ezokomela biso bana na ye. Il est Dieu oyo aza na makoki ya kopesa biso esengo, oyo aza na makoki ya kocréer chemin ya sika na bomoi na biso, oyo aza na makoki ya kobundela biso bitumba oyo biso moko tokoki te. Nzambe wana aza malamu. Tika ete kembo masanzoli ezonga epai na ye, po ye alobi ete oyo nyonso ayakaka epai na ye na komikitisa, na kolela, na koluka elongi na ye na kati na verite, ayokisamaka soni te. Po aza Nzambe oyo atikaka jamais ba oyo balukaka ye dans la vérité. Po te liloba na elobi ke Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Moko te aya epai na ye, azonga na pasi, azonga na minyoko, atikala kozala te, pe akozalaka te. Parce que Yesu Masia yenda aza Nzambe na biso. Oyo akela biso, tokelama na image na ye. Toza image na ye. Soki biso ba parents, oyo toboti bana na biso, tozozwa soin ya bana na biso. Ba parents méchants ke tozali, toyebi kozwa soin ya bana na biso. Bongo Nzambe oyo asala mokili, Nzambe oyo asala biso na bolingo na ye, azwa soin na biso te. Wana ekotikala kozala te, po aza Nzambe oyo atonda na bolingo. Liloba na Nzambe eza bomoi. La parole de Dieu eza Nzambe ye moko. Pona koyeba Nzambe, pona koluka kotambola na Nzambe, pona koluka kotia na misala makambo oyo azosenga biso, pona koluka koyekola Nzambe eza na kati ya liloba na ye. Moto atangaka Bible te, moto atangaka liloba na Nzambe te, eza pasi pona ye akola na molimo. Parce que molimo na biso aliakaka fufu te, aliakaka mapa te, aliakaka pondu te, ye aliakaka la parole. Tango oyo ngai na yo tozolesa molimo na biso na liloba na Nzambe, ekosunga ye akola, ekosunga ye azwa ba muscle, akola, akoma na maturité spirituelle. Parce que soki ngai na yo tozo négliger liloba na Nzambe, moye tokola na maturité spirituelle eza te. Moye tozwa maturité spirituelle eza te. Moye toyeba makambo oyo ezoleka na molimo eza te. Yango wana diable asalaka le tout possible pona empêcher bana na Nzambe batangaka liloba na Nzambe te. Po tayebi ke soki nga na yo tozotanga liloba na Nzambe na kati na verite, na kati na bolingo nyonso, tokoyeba makambo ebele pe ekosala biso toyeba ndenge nini ya kobondela, toyeba ndenge nini ya combattre dans la prière. Wana ekosala ye ekopermettre diable azasuna accès ya kokota na kati ya bomoi na biso. Malgré ba combat ekoya, mais ekoéchouer po te liloba na Nzambe evandi eza kati na biso. Bible eza malamu mingi. Liloba na Nzambe eza malamu mingi. Tango oyo tozotangaka yango, molimo na Nzambe akotikaka biso te pona kolakisa biso, kosunga biso, komema biso na nzela oyo ya ye. Yango wana
ndeko na nga toyeba kotanga liloba na Nzambe. Oui, toza na boccupation ebele, kasi yango wana te empêche biso, yango wana te empêche biso ya kotanga liloba na Nzambe. Nzambe aza na besoin na biso makasi, aza na besoin totya liloba na ye na misala nde tokomona nkembo na ye. Bible elobi ete na Jacques 4 partir à 6, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nzambe résistaka na ba orgueilleux, basalaka grâce na ba humble, batu oyo bandima komikitisa, nde Nzambe asalaka ngulu na batu wana. Lelo tozomona ndenge nini makambo ezo marché, surtout na temps ya suka oyo toza. Na ebandeli ezalaki sava bane 90 avant tokota 2000, 2001, 2002. Quand même makambo ezalaki sava bane 90, 80, 1980, 1900, temps nyonso wana oyo nyonso eleki, temps ezalaki sava. Lokola toza ba noir pe toza ba congolaise, nayebi ki bato bakozwa occasion ya koyoka audio o bako comprendre ndenge ni makambo ezalaka na temps wana. Makambo ezalaka très bien. Mais na temps oyo tozokende, le plus en plus bane ezokende, makambo ezokoma lisusu dur. Dur nini onga nazolobela, eza te dur ya kolia to souffrance nini, nayebi ki ba pays mosusu bazomona pasi na mincho, surtout mboka na biso Congo, pona wana eza makambo ya gouvernement ndenge nini ezomema mboka, makambo ebele ebele tozomona ndenge nini mboka na biso ezokende. Nayebi ki Nzambe na mawa akoassiste biso un jour, pe temps yango ezokokisa makala te. Mais kotala ndenge nini na temps toza komo ndenge nini péché esi ezui déjà, balati de un manteau, chaussettes, sapatou, pantalon, péché vraiment ko azui déjà kiti, bavandi na kiti ya bokonzi. Péché. Tozomona ndenge nini batu bazosakana na péché. Tozomona ndenge nini batu bazomona péché eza lokola jouer. Batu bazomona ezo Nzambe ayoka biso mawa. Parce que basakanaka na péché te. Péché eza diable. Po diable aopéraka na sainteté te. Diable aopéraka na peto te. Ya za salité. Péché eza salité. Mais tozomona na temps comment ndenge bato baza ko se réjouir na péché. Tozo sepela sala mabe. Pe azobenga mabe malamu mabe. Malgré Bible elobaki yango, avant Nzambe aye kozwa église na ye, tokomona makambo oyo ekolandisama. Basine oyo ekolandisama. Après wana ekozala enlèvement. Parce koya bato bakokoma ami, bakokoma ami de l'argent, bolingo kokoma muke. Nzambe azoko prévenir déjà. Azo yebisa biso bana na ye, makambo ate koya, mais bino bo s'attacher nango te. Po boza na mokili, mais boza ya mokili te. Nzambe aza bolingo. Yango wana tango oyo ozozwaka temps ya kotanga liloba na Nzambe. Nzambe akosunga yo, Saint-Esprit akosunga yo, ayeba ko interpréter yo yango.
kolimbolola yo yango. Nde kolakisa yo ke na temps oyo toza boye, na temps oyo toza boye, eza na makambo na kosala na makambo na kosala te. Saint-Esprit akoyede yo, akolakisa yo ndenge nini ya kotambola. Mpona diable ayebi ke aza na ngonga ya moke, ye pe azosala le tout possible aganye ya ye baama, azwa bato ebele mpo ye alingi kokufa kozika na moto ye moko te, alingi azika na bato mpo ye pardon eza te. Biso nde toza na grâce, soki tosengi pardon, Nzambe alimbisaka biso. Me mpo na Satana, pardon eza te. Yango yebisaka ndeko na mutu abongo, mosala nini oyo ya kosala, soki kaka mabe te, soki kaka kodétruire te. Mpe tozomona ndenge nini péché ezomonte, ezomata se komata na makambo oyo tozomona lelo. Nzambe aza na besoin biso tolanda makambo wana te. Bible elobi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nzambe asalaka grâce na ba humble. Mutu oyo andimi komikitisa, mutu oyo andimi koyoka Nzambe, mutu oyo andimi kotosa Nzambe, mutu oyo azotambola selon ba pensée na ye te, selon makanisi na ye te, selon ba posa na ye te, mais selon Dieu. Nzambe alingaka biso toyoka ye, tozala toujours na esprit ya komikitisa. Po soki oza orgueilleux, arrogant, oyo nde olingi komimona, Nzambe akozalaka jamais moninga na yo. Parce que orgueil, komimata, komimona, eza ya Nzambe te, eza les œuvres du diable. Alors diable atinaka ba esprit wana pona kovanda na banzoto ya bana na Nzambe, pona tango oyo yo oza na kati ya biloko wana, moyen Nzambe amanifeste epai na yo eza te. Po amonaka no oza nano arrogant, okoyoka liloba na ye te, yo lingi kaka bayo basanzola yo, yo lingi kaka yo nde ozwa esika, olingi komona baninga bango baza na niveau moko te na yo, yo nde oyebi, yo nde okoka mutu te. Pe bato bazalaka na orgueil, bato bazalaka bazalaka na esprit wana, bamonaka bango nde mutu bakoki. Pe balukaka toujours badiskitaka na makambo oyo ya Nzambe. Ata makambo eza normal, ya koluka toujours alakisaka non, ye nde ayebi, yo yebi te. Bazara ba comportement wana epesaka Nzambe gloire te. Nzambe azalaka content te na ba caractère wana ya saleté. Alors bénédiction na yo ekozala mosika. Nzambe akopambola mutu abongo te. Nzambe alingaka mutu aza na esprit ya komikitisa. O alukaka toujours apesa esika na baninga. Ata moninga wana mutu wana azo partager no ayebi te, aza na connaissance ndenge moko te na yo, yango lobi te ke no fo kitisa ye. Yango lobi te ke no fo mona ye pamba inutile, aza na valeur te. Ngane naza mayele, ngane na leki. Soki ezalaki mayele, beauté, richesse esombaka liwa, me bato ebele bakufa te. Bato ya kitoko bakufa te, bato ya mbongo bakufa te, bato ya mayele bakufa te. Nyonso wana mpona kolakisa biso ke toza pamba sans Yesu, toza nul sans Jésus. Alors koya pene na Yesu eza na ba condition mpona Nzambe accepter yo. Ndenge to pensaka na kati makanisa biso Nzambe aza na ye bien, Nzambe aza ndiwi, Nzambe aza bongo, mais Nzambe aza na ba condition. Nzambe aza moninga na biso te, aza na ba condition na ye pona accepter yo. Soki ozotosa na makambo oyo ye azolobela yo te, Nzambe akobatela yo wi,
akobatela yo ovivre aboma yo te mpo aza nzambe ya mawa. Mais eza na biloko mosusu baopportunité mosusu okozwa yango te mpo oza orgueilleux. Orgueilleuse yo mwasi to mobali olingi kokita te mpe olingi nzambe abenir yo, olingi nzambe ayoka bapriere na yo, olingi nzambe ayanola yo. Nzambe ayanolaka bato ya bongo te. Yango moni situation na yo ezowumela, situation na yo ezowumela. Soki biloko oyo oza nango ozozwa yango eza mawa na ye. Po soki mawa na ye te, me biso oyo nayebi te soki tosuka wapi. Nzambe azwakaka esengo na esprit oyo eza humble, oyo eza na komikitisa na kati na ye. Akopesa yo biloko oyo kuta osengi ye te. Akoprotege yo makasi. Po vraie bénédiction ya solo eza mutu oyo ayebi nanu nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi na ye, ayambie na motema mpe azotambola selon pensée de Dieu, mpe azotosa liloba na nzambe, mpe azotia yango na misala. Parce que Bible veut que tout chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça que nzambe azanango besoin. To lukana nuye, to yeba ye azanani, eloko ni alingi biso to sala pona ye. Azana na besoin na to yeba ye. Le reste bénédiction nzambe akopesa biso sans que to senga ye. Sans que to senga ye. Akopesa biso yango. Eza lokola bana na biso na ndaku, baza na besoin te ya komitungisa lobi to olia nini, lobi to olata nini te. Mama na papa bayebi ke bana, il faut balia, il faut balata, il faut bazala propre, il faut bazala bien. Alors eza responsabilité ya ba parents. Nzambe pe aza bongo. Azana biso to yeba ye, azana besoin ya biso to yeba ye, to tambola na ye, to obéir na liloba na ye, to tia en pratique malgré ba interprétation ezoya ebele. Diable azotiaka ka biloko wana pona ko empêcher biso to yeba vérité. Pour Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que Satan a pour empêcher biso toye ba vérité te yango azobimisela biso ba news, azobimisela biso ba information ya lokuta pona nyonso na embrye biso. Nyonso ne sala ke no toye ba vérité te. Po ye moko ayebi esika oyo awutaki kuna na lola, ayebi komo ndenge nini ezalaka, pe ayebi mibeko ya nzambe, ayebi eloko nzambe alingaka na eloko nzambe alingaka te. Lokola aza malin, aza mabe, yango wana azomemela biso makambo ya mabe péché, makambo oyo ekopesa nzambe gloire te. Pona nzambe arejete biso. Lokola bolingo ya nzambe eza wana, nzambe azosungaka biso toujours, tozongaka na nzela na ye, azosala le tout possible, tokende ni gauche ni droite, totikala na chemin. Alors, wana epesi lokola tomoni ke non, toza na temps ya grâce, bon, na na temps ya komisepelisa, na na temps ya kosala nyonso. Non, lokola nzambe azobatela, azosunga biso, tozala toujours na nzela, yango nepesa biso mutu makasi te. Tomona ke non, na na temps na ngai ya komisepelisa. Te yaya. Ata lelo nzambe ajuge mokili te, yebake liwo eza. Ata okufi physique te, spirituel. Molimo na yo eza na badiga. Oyebe sika esprit eza, oyebe sika oyo molimo eza, bandoto ni yo lotaka, parfois olotaka pete, parfois olotaka be bandoto ni ezaka terrible. Yango ezolakisa esika nini molimo na yo ezali. Po Bible elobi, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nzambe akontaka nzoto na biso, oui, po nzoto na biso eza enveloppe. Yango wana ezosala esala ke molimo na biso evanda malamu, evanda na esika nango. Evanda. Nzoto eza très très important, âme na biso eza très très important.
mais molimo na biso eza vraiment important makasi po yango nde nzambe aomona yango wana nde nzambe azomona yo. Alors na miniti oyo ntango oyo ozotambola na biloko wana oyo eza malamu te pa nzambe oyo ezopesa nzambe lokumu te nzambe akopambola yo te. Boni bato babotamaka baprésident mais depuis abotama mpe akufi atikala kokoma président te. Abotamaka azala mwasi munene adirige makambo ebele asala makambo ebele mais ti lelo akomi mokolo nanu asali eloko moko te. A utilisé même pas 2% ya biloko nzambe alobaka asala na se na mokili. Nyonso wana kozanga koyoka tozotambola selon information oyo tozomona tozotambola selon oyo diable azomemela biso yango wana nde biso tozofocalize yango nde biso tomona esolo. Nzambe ne moto aza original. Le reste ya makambo nyonso tozomona eza fake po diable aza fake azali moto alokuta. Yango wana na jardin d'Eden ayaki kokosa Adam na Eve. Nzambe apesi bango mibeko bosimba oyo te bosala oyo te soki bosala bokufa. Ya ye na deuxième message pona adévier bango na promesse na bénédiction na autorité pona bapesaki Adam pouvoir ya kodomine Satan ye pona ayiba bango nyonso oyo Nzambe apesaki bango. Yango wana Nzambe aza na besoin totambola na nzela na ye tozala na komikitisa po oyebi te esika nini Nzambe akoloba. Nzambe azalaka te esika oyo bato bakanisaka no moto wana aza riche mosana na bien eloko mo ezonga nde Nzambe azalaka nde bisika wana te. Nzambe akoki kovanda bisika mo oyo koutya me mpaka na mutu oyo ozomona pamba wana ndo nde Nzambe ana kati. Na famille mo oyo ozomona keno en tout cas famille oyo Nzambe azali. Mutu omona ngena na tina te Nzambe aza wana. Alors tango yo oza na orgueil oza arrogant olingi komikitisa te ndeni Nzambe akosunga yo. Ndeni Nzambe akoyoka prière na yo po yo ofingaka bato yo oza mutu makasi yo oyokaka te oyokaka liloba na ye te me olingi Nzambe apambola yo akopambola yo te po Nzambe aza na bacondition na ye mpo nozwa biloko wana oyo oza na kopusa il faut remplir bacondition wana. Tant que ozo remplir bacondition wana te eza pasi mpo na yo ozwa ngo bon nga nasalaka nga naza na nyonso oui eza mawa na Nzambe mpo Nzambe aza bolingo. Mama abwakaka mwana na ye te ata aza bandi ata aza nani mama jamais abwakaka mwana na ye. Papa pe abwakaka jamais mwana na ye ata aza moto oyo aza moto abiyoma ye vraimen asa alembisa bato me baparent bapesi mwana na vie batikala jamais koabandone bakobondelaka mpo na ye bakopesa ye oyo nyonso aza nango posa parce que azali mwana ya baparent wana. Nzambe mpe aza bongo na biso apesi biso vie aza papa na biso akoki kotika biso te malgré toza barebele malgré tozangi komikitisa akotika biso te me yebake un jour tokoleka na jugement Nzambe akojuge biso ngai na yo Nzambe akojuge biso akoyebisa akotuna biso tant oyo napesaki bino bosalaki nango nini. Alors Nzambe aza na besoin tokende na Satan na lifelo te. Nzambe aza na besoin tomona pasi te tant que toza na se na moi. Aza na besoin to réjouir na biloko ya apesi biso to réjouir na ndenge ya esengo to réjouir na paix to réjouir ba famille na biso ba réjouir bana na biso basi na biso mibali na biso ba réjouir to réjouir na yango
mais loko nzambe azwakaka esengo koleka ntango tozalaka toujours na komikitisa. Témoignage nini oyo bato bazalaka nango mpo na yo? Est-ce que ozwaka temps otuna mpe bato? Otuni bato, est-ce que bato bakanisaka nini mpo na nga? Ozwaka temps wana ya kotuna. Po mutu mosusu azalaka wana asi abaya yo. Pourquoi? Parce que oza arrogant, oza orgueilleux. Olingi nga nyonso yo. Olingi nga nyonso yo. Yo ndozwaka nyonso. Yo kaka. Muninga te. Baninga te. Soki moko ayi na ide te. Yo fo luka kaka. O contredire yango. O loba oyo. Omoni keza bien. Pe ozo imposer bat bandima yango. Wana eza ba sale caractère. O Nzambe aza na besoin ya biloko wana te. Nzambe aza bolingo. Nzambe aza Nzambe na mawa. Aza na besoin na biso makasi. Alors biloko oyo eza kati na biso ya bien te, yango nde pesaka esengo te. Mais aza na besoin na biso. Aza na besoin de se séparer na ba mauvaise vie oyo eza les œuvres du diable. Diable okomona ete physique boy, mais tomonaka ye na misala. Misala ya mabe, yango wana nde diable. Pe biloko wana ekendaka kokota na kati ya banzete te. Biloko wana ekotaka na mabele te, ekotaka na batu. Alors tozala prudent, tozala prudente ya ko permettre te biloko ya Satan evana na kati na biso. Biloko ezopesa Nzambe lokumu te, tobo yango, tolinga yango te. Toluka toujours ya ko se séparer na biloko wana o tozwi na mokili. Toluka to tia liloba na Nzambe na kati ya mitema na biso nde tokomona nkembo na ye. Nzambe aza na besoin tomema liloba na ye na kati ya mitema. Totosa liloba na ye. Totia yango en pratique. Tosala effort ya ko ata tokoka te tosenga Saint-Esprit a aider biso. Po jamais yo kokende kobongisa vie ya mutu mosusu, mais na kati na yo biloko akopola ezali. Ozokende kopesa conseil na bato mosusu abosala malamu, mais na kati na yo biloko ya mabe ezali. Avant okende kobongisa vie ya bato mosusu na ba conseil na makambo banana no kotala na vie na yo. Mituna question Nzambe elo ninga na zanango. Est-ce que biloko nga na zanango Seigneur epesaka gloire na yo? Est-ce que ozalaka content na o nga na salaka? Nzambe na kolakisa yo ke mwana na nga ozabo. Ozala makambo mabe to ya malamu Nzambe nde ayebi po yende ayebi biso koleka biso moko. Nzambe aza malamu. Posana eza totambola selon sa parole. Totambola selon maloba na ye. Pe totia yango na misala na grâce ya molimo na Nzambe nde akosunga biso tosala oyo Yesu alingi nde tokomona nkembo na ye. Bato mosusu babaya akosalela Nzambe eza ba problème, kosalela Nzambe ba problème mataka bakombe komata. Bakombe koya pa diable ayebi ke non ndenge poni nzela ya Nzambe yo kozala beni po aza jaloux. Aza motema mabe nera aza wana. Aza bien te. Akoluka toujours empêcher yo omona kembo na Nzambe te. Ya aza na besoin tango bato baolela, ta bato baomona pasi ezo sepelisa ya omona ke non misala o ya zo sala ezo marcher. Alingaka te bato basepela. Soki ozo sepela ye kuna aza na pasi, soki oza content ye ezopesa ye esengo te. Yango baluka toujours batindelaka bato ba problème, batindelaka bato ba problème po bato ba vivre na mawa, po bango bazwaka power, bazwaka pouvoir, bazwa makasi pona ko monter lisusu mabe na ba vie ya bato. Mais Nzambe aza na besoin totalela ye, aza na besoin tolanda o nyonso tomona te, tolanda o nyonso o tomona te, tolanda tout te wana tomona yango te, mais totala ekulusu, totala ma misala o asali na ekulusu po alobaki tout est accompli sur la croix.
alongaki diable, asilisaki nguya na ye na ngomba ya Golgota, apesaki biso bokonzi oyo diable azwaki na jardin d'Eden, oyo abotolaki Adam na Eve, Nzambe a récupéraki yango lobi na pesi bino bokonzi ya komarche likolo na nyoka, likolo na serpent, likolo na puissance ya ténèbres, likolo na puissance nyonso ya péché. Nzambe asala makambo oyo mutu moko ta kosala yango. Jésus-Christ asala makambo oyo mutu moko ta kosalaka yango. Pona nyonso kolakisa keno yenda linga biso le premier. Bolingo oyo azala ngo pona biso mutu moko ta kopesa biso yango. Yango wana toza obligé ya koyoka ye, toza obligé ya kobeyi, ya kotosa, ya kotia liloba na ye na misala, ya kolinga kozalaka tout le temps pene na ye, pe koyoka ye na moyen nyonso na ere nyonso na moyen na tout temps. C'est ça qui wana eza posa na Nzambe. Tokima ete po Nzambe atentaka biso te. Nzambe atiaka biso na batentation te. Eloko etentaka biso eza masumu, eza badésir, eza baposa na biso ya mabe nde ememaka biso na baproblème. Bibebi Nzambe atikala jamais kotante mutu, mais atiaka biso na bapreuve mpona koteste bolingo na biso envers ye, mpona koteste bolingo wana. Yango wana Nzambe atiaka biso na bapreuve. Adam na Eve Nzambe atiaki bango na épreuve atala si bakotosa ye, atala si bakotosa maloba oyo alobi. Yango wana atiaki mbuma wana na jardin d'Eden. Mais suka babuka ye mibeko, balandaki o diable ayebisaki bango. Tika ete Nzambe azwa lokumu mpona nyonso oyo asalaka mpona biso, mpona kokufela biso na ekulusu, mpona kosunga biso tolongwaka toujours na péché, mpona kosungaka biso totambolaka kaka na nzela na ye, na grâce na ye. Yango atinda biso Molimo Santo. Molimo na Nzambe aza wana mpona kolongola biso, mpona koyede biso totambola toujours na nzela ya Nzambe. Yesu aza malamu. Jésus-Christ, il est bon. Aza Nzambe na bonzambe na ye. Pe akotikalaka Nzambe na bonzambe na ye. Mutu moko te akolongola ye, mutu moko te akochange ye po aza Nzambe. Biso tozo dépendre na ye. Tolongwa na biloko oyo ezopesa Nzambe gloire te. Totia liloba na ye na misala pe tokomona nkembo na ye. Tika ete Nzambe apambola biso.